je vais t'expliquer. Tu n'as rien à expliquer, idiote. Dis-moi, tu ne peux pas te taire? Tu dois te taire, mademoiselle. Et je ne sais même pas si c'est un nom qui est propre à toi, qui te va. Parce que comme je l'ai dit, hein, tu es vraiment une salope. Je suis Christ. Donc si je comprends bien, la vraie Lily, la vraie sœur de Davina, c'est toi? Tu as tout compris. Je veux te voir maintenant. Je commence par me présenter. Babizwana. Linda, sali lelo Davina comme aveugle. Voilà. Pour y a comme obimana ada ilunga. Yo ko vando lo yo za grand Vraiment. na film nini oh yo sala e kokai na film oh madame Belleville. Bolia fufu na malembe. Oh, kazanga. Bolia fufu na malembe. Voilà. Madame Belleville ko sa film était mtafanya na plaka so lia fufu. Non. Madame Belleville beaucoup plus ya zawana il faut ata la film. Ndenge nini batu bazo tourner. Voilà. Ndenge nini akozwa vira ela na scène. Tala ndenge Linda lelo. Et quand lelo papa na biso JR. Je suis aveugle, je reste aveugle, genre c'est ça. Calme-toi. Genre Calme-toi. Ah non. Non, Ada, attends, je t'explique. Peut-être que tu comprends pas ce que je veux dire au fait. Je suis sortie, j'étais là dans ma chambre. Je suis sortie pour revenir au salon. Du coup, j'ai pas vu. Du coup, je suis sortie de la chambre. Il y a rien, il y avait pas de... C'est bon. Genre, il y a rien, je suis pas tombée. Je suis pas touché mon œil, j'ai fait rien du tout. Je suis là. Je n'ai jamais porté des lunettes. Calme-toi. Ok, on va trouver une solution. Je te donne ma parole. On va trouver une solution. Je suis née, j'ai jamais porté des lunettes, moi. Depuis que je suis née, j'ai jamais souffert Dieu, moi. Depuis que je suis née, j'ai pas eu de problème avec mes yeux. T'aurais dû en parler au docteur. Fallait m'appeler de côté, de l'expliquer. Je vois pas. Zaki la vision. Abi mwana. Eloko yo ko fongola misu. Eza ba boucho ozolo ba Kevina bosani te ba boucho to mena ba sika na tongo. Okay. Eza eloko fo landela ngo bagi alliance. Ike wapi? Yo ko ya ko loba yo sa pro obanda kala mais kene kwata. Zala mwana kwata. Teke lamba ko oza mwana kwata. Obi? Pro akoza mwana kwata. Jamais ko simba te. Mais ngapa na oluka mwana kwata na maison boye. Et à mon pe boye. Beti kwata kana batu ba ole. Et pas maman Julie. En tout cas na oluka na kwata na musala a espace na maison de biema ya maman Julie oluka pe bana. Mwana kwata kosa na critique kitoko bo. Vraiment. Tala kuna mama nina mama top. Ya lula koko makitoko bo. Bia kanzanga ya lula yo luka nini na makambo yo. Il faut la préciser bon na etalisa bango. Ya lula kosa na critique kitoko bo. Ya lula vandi 5 ans na SB. Akoma nini? Vraiment. Bon lelo bino boya ko cha Belleville singa ni mbandi na pandi na ba film ni bino bosala. OK. Bacha 18 bula fufu. Batina likabo 500. Fufu esi likabo estikali. Etikali. Belleville ko sa do. Wala na ni susu.
Ya sengi da. Otika biso. Kamwana c'est da pardon. Ya sengi pardon te. Moi babiloko musu kwa ko lobango na sentiment te. La mutu te pardon. Babiloko musu to lobango na ba sentiment te to kota ba monde si je savais te. Voilà. Oza mukolo za mukolo, oza mwana zala mwana. Ye ba pe nini ozoloba. Eko choquer mutu to eko choquer ete. Papa, ba eko zonga sanda kwa futela. Esika pulula kufelaki. OK. Ozomona. Bakundi pululu Pamela intime les alaka ebele makambo na oloba bato ebele ba yebi yango eza na chaîne à Vincent. OK. Koko alobi nini? Alobi no kwa shiko azolia. Pululu abima na TV. Tika boye. No kwa ganga kokufa mama yango wana. OK. Wana après liwa pululu intime kaka. Après mususu wana ezalaki on dirait na butu abima se soulager soki ndenge nini pululu abima ya pululu amema banoko na ta 4. OK. Mabomaka pululu pour makamba lupango na bango après yemta na abana ko tele mabi o eza lokola bijou so to okende ko futela to keto futela mais eza lupango na biso to koteka ngote parce que ça référence na biso. OK. Mais lelo yo papi ça joroya o loba nini ke Mama top mutalia pululu. Oloba nini ke papa le mabana mutaboma pululu. Mususu ko mwana ngani. Fifi siwa. Ana sosele. Ofuza mutama boke. Barcelone. Ara, aza mutama boke fuza. Voilà, Barcelone. Ana sosele. Mususu ki Alain Mabana. Bino botara ba théâtre aza mutate. Tangi ya Gabi, atangi pe na Doudou Soupu, atangi na José de Londres. José de Londres pe. Papa. Olinga fifi siwa boya na ye. Lelo yo ko traiter ni o fifi siwa ndoki. Yo lobi yo za ngango kanga bandoki. Papa, kangela biso gagame. Obi? Akangela biso gagame. Yela biso gagame na Kinshasa. Nzambe. Ndaka mabunta biso na Kongo wati. Ah, très bien, OK. Mandoko na biso na est bakufiti. Président Fatia na miso akomona ta yamona kana miso mibalo nzamba pesa ye. Yaza na miso 4 nzamba pesi ye. Abika nzamba pesa za na pouvoir ya okanga ndoki. Te ya loba na miso 4 te ye nzamba olobela ye. Ala kise ba komba. Alobi nzamba olobele te. Alobi akanga ki mama top abimela ke na ndako na ye. Olande ngote. Oh. Nzamba oloba nete alobi amona ki batuni to atangi wana akanga bango akangi bango bana ndako na ye. Kangela biso gagabe. Oya boyeba ndeko biso na Rwanda. Akangaki po ba menacer ya menacer akangi bango OK. Kangela biso gagame. Yela biso gagame na Kinshasa boyeba ndeko la biso na Est. Yo kanga solo. Yo nzamba azofongola miso. Yo nzamba azolobela. Alobeli ote po no boma gagame. Oyo kanga mama top mosa batu. Vraiment. Oyo kange ndoki yo mokono magicien munene ndoki numéro 0 basi combien oyo bimina bango ya nyongo futa bango kute na ndengo kimi obimina basi bato bacheli combien oyo zuna Kinshasa futa bango to kima peut-être ba propos à tenir parce que comme na poto yango comme tenir ba propos auto abanda ko tenir ba propos banda ko ata na poto ba famille bato oyo papi sage apandi ma famille abatu yo ko finga mai kala mai ndoki yo na mai kala mai vrai ndoki na ndoki yote o la tano ba chapeau mo bono ezo lakisa ya bata misala mabe mozo ko finga ba comédien ozo ko finga passer mai tandis que yo moko sorcier numéro 0 donc na otanga ko mo mwasi na malasima ba makango na bazala ba sorcellerie azala na London la kenda emokin ba bimaka akanga ba onyo na sorcellerie yo Mike wana na tuninga bi por bi nga Mike nga yo Mike na o Mike kala Mike o sa ninya te mana kanga imosi na bazaki sura mosi na sorcellerie ai bisinga mama sala ba deliverance na ibite so sala ba deliverance mais ai bisinga sala ba deliverance lokuta ba itiza batu po ba bimba bi ba sala ba deliverance lokuta
mais yo mobali moko nano ozwaka basi ya niongo ofutaka basi te maboko makasi obenganaki nani Blandine ti Blandine wapi obeta Blandine po Blandine areklama mbongo obeta Blandine ovimisa Blandine munoko na biso nani yakoba bino boyebi ete nakoba na yo mobali ya bandumba ndenge bozomoni wana papisa joana mobali ya bandumba abima na Blandine abeta Blandine mpo Blandine asengai mbongo yoka tianga loyebi makambo te papa toyebi makambo no ebele lelo afingi fifi siwa ndoki fifi siwa moto bakisi alinga fifi siwa boya na ye abike ngai nakoki kolinga te yo oza nganga nokeno wapi mais sans émission ngo mpenza namonaki yango te parce que yaza Karine Pandora. Karine Pandora. Voilà. Bozomona bakombo na bango so bozomona na hôtel bakombo na bango donc voilà. Karine Pandora ana sorcelé. Mususu komona nani? Fifi Siwa. Ana sorcelé. TikTok. Otala ba genre émission na ye. O mona ke vrai ndoki nde ye. OK. O ba mama top ndoki. O ba papa ale mabana ndoki. Bango batu balia pululu. Famille pululu basilisi balie pululu asilisi famille. Bateka lipanga ba pululu kitambo pwani. O bi ke so ye makambo te tuna biso to betelo ha. Pulula boma banoko na boma famille mama na nini to bato akitaka mtu na ye na se. OK ba mama top ndoki. Rapport nini azala ngo mama top na pululu. Rapport eza nini? Ozolo ba peso iteme motu na koko. Oko tepe mosa bato innocent. Aucho lela mwana bakanga ki aza kuluna. Ozo kosela mosa bato makamazana na ba pasi nena nuana za nango. Olingi ba comédien ba yina ba na pululu. Oza poso kabona mosa pululu na ba comédien ka bon ba comédien ba yina ba na pululu oza poso sa nini yoka njoko yinza koko bikote eni na ba comédien oko bebisa ba na pululu te oko yinza te ba comédien te ba kosunga ba na pululu ne ba sunga bango jolo kasani oza kokosela batu ba innocent batu na ba innocent batu peut-être pe botikala ko mona na te banda bobo José de Londres chapelle ya na biso ya Zimbaka oza kokosela makambo mo mbaba ta kembi akembi na Kinshasa lonza basali grâce à Kepoto au traité José de Londres ndoki Ntabakisi tanga zaki na likemba na Kinshasa ozalaka wapi vraiment tango comédien zo nikela musicien catch papi ozalaka wapi po ya traité mama top ndoki Botuna de Londres Botuna Dudu Pusupu fi mona tala sko d'après ye akansaki dakosa mobala kotula dakosa za inka dakosa bala na mawati dakosa star na munene no wana vraiment mutanga mono ka feza da Costa po mutu musu a calculer automolo ndenge nini tika boy dia koti na mboka da Costa ki mane ese peli moto da Costa ki mane lokwa na mba o meza poati OK da Costa sundola ye otika ya okima ozo mona sko da Costa azilo limora chaussure na moi sa taille na ye Mama Silama bala na malembe oyo osaba matalana te parce que tango yo lingo osaba matalana da Costa akalikilaka yo avant na tala bité oyo déjà muneno yo ezoleka au fur et à mesure azovanda pa ba famille azovimbaka kala biloko ya ba famille tika na zoyena tia na ndako balinga basalo physique est-ce que mobile wana kuna osali so taille voilà merci beaucoup Bianca to komi la suka émission na biso
Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand to isa bino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to lisusu. C'est bien moi votre humble servante, pam si matondo autrement dire la star, maman le qui a famille Bota, la fille qui dérange défenseur ya sir ya belle fille Candila patronne qui est poutier de l'écriture tabita ba comédienne c'était ya baoba Mama Komeli susu mama komeni ni mama komeli biso la boniche en tout cas boke na bella production boke ne ko consommer film na biso la boniche en tout cas film ezana leçon makasi film o penza la boniche ana leçon makasi ba jeune marié nyonso o ba la mikolo yo aussi petite sœur na yo yena na ndako so mona ke petite sœur azo respecter yo te on manque na yo na mobali c'est qu'il y a quelque chose dedans donc faut amis sou ga o landela ka nini o ezo lezala sese na subasma oyo yebate tala linda makama osala yaya na ye davina en tout cas to consommer film oyo Belvi Kandi a éduqué kama spenzo bo mona ke ba film ezo éduquer masse là nazala na fier moko ya makasi ya ko vanda ko défendre ba valeur ya Belvi parce que Belvi a sa valeur Belvi a sa richesse Belvi a sa or a sa cuivre Belvi a sa na ba oranyon so ya mokili parce que lelo o ya sa fierté na biso na comédie mutaye ko longola soni na comédie c'est Belvi Kandi la patrona mama koma likona ngo écriture ya musuni ba voisin ba ko yoka goût en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Gemma la maman qui dérange rien ngo ma garçon Paris Natacha Golola patronne je te salue aussi papa Sam Nkunku le nécessaire Maya chérie Jeanne Mboso na kata France tu sais que je t'aime beaucoup Nicole Makalo moi c'est à bébé na kata Paris on a bambote no belé la maman chérie à moi c'est je te salue maman Gina Mabiala et pourquoi pas à Regan Ngo ma garçon Paris ma tonton chérie je t'aime beaucoup tout ça la kande to yokana ki Regan Ngo ma garçon Paris chacha moi na suka ya famille Bota moi noyo aleki baba ku kebele na mayele bambote no belé et nok bizolo na simabilili en tout cas lelo na plateau na nga na zanga mon côté nazana mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga oyebi déjà que ngana yeto kendaka bien makasi lelo na préféra ki na joyer par rapport ya actualité nyonso oyo ezoleka na internet et donc les autres oza parole mon ngai fongoli na plateau na yamba mwana suka famille Bota na kombo ya Bianca Zanga en tout cas émission o bokozongo na ki lelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe et pas mwana suka ya famille Bota chez Bianca Zanga bonjour bonne santé. Oui bonjour Pamela Matondo. Bonjour na bande konyo surtout balingaka biso en tout cas vraiment na ba mélomane nyo surtout balingaka Poutine de l'écriture Belinda Kandi maman Morote Arai Goshi VIP international la reine mère maman Mokonzi écriture à Mosoni depuis na ba charge loboko musuni mbunza musuni atola musuni sima musunde famille ponga yo bongo bisulolo simbulo maenzambe obito nokonga mama dipina bachange et tout est kota tola musuni bominga Belinda Kandi écriture à musuni ya ba bébé nzambe kozala famille Bota goa en tout cas dipine topesi yo mbote depuis Paris place tout ozali nzamba lola abomba yo abatela yo et oza toujours fidèle balanjo tina live na yo tina live bako supportant ngote mbongo ndi bapesa po déjà ça na poto osalaka déjà donc bana eloko oyo te bakoki kolanda yo batrafikele yo eza te. En tout cas famille Bota biso to telemaka wana nous sommes fidèles la Poutine de l'écriture à Belinda télévision et moi soyo aza lokola basi nyonso tuté aza lolenge na ye moko nzamba tindela vraiment umela place ozali merci beaucoup na abonné na biso nyonso dongo lesa aza présent toujours na Belara merci na Odette Lesa barataka jamais ba film na biso na Nikilesa Mifilesa motema ya papi Irène Kialuta motema Richard merci à toi Nadine Kialuta Jocelyn Kialuta Karine Zanga et Patricia Branco merci à toi Bibi Chumussamba Ipupa décoration merci na le roi célèbre Christian Ngoma agent César Mokwada Jolubanza de Turquie na Turquie Paris et Paiwa Rose Mengazali Pichu du foie na mignon noble babi mauvais propre Blaise Mokabi babi vraiment cité du fleuve Yabiso mauvais propre Blaise Mokabi moto a somba merci beaucoup à mon vieux propre balobi vraiment
mauvais propre d'Acosta. Merci beaucoup à Evelyne Duchesse. Duchesse Evelyne Tunani vraiment yango wana babi mama sociale umela na yo nzamba lola bomba yo abatela famille abatela mama bana batutu famille Tunani mobimba bino vraiment yango wana la mama chérie ya mwasi babi base à Londres bola moleke belé mama Claudine Bokatola mama José Lusadisu babi mama Chantal Mukendi mama Germaine Makese mama Germaine Bidi mama ni ba super mama Ningo ya Mputu balobi vraiment ya Sylvine Jolie ya Sylvie en tout cas yango wana Pamela Zindisi et merci beaucoup na Pierrette, merci Nano Lungengo, maman ni ba super maman Ningo ya Mputu, maman Jina Mabiala, bola moleke belé, maman Umela na yo, maman Jina Mabiala tozara na kata Kinshasa Pamela mais on dira Zarana balama ma chéra moi si bola moleki maman Jina Mabiala Umela nzamba lola apambolo. Merci na Chacha, merci na notre Luzolo aza derrière la caméra et papa na Victoria moi la star aza star. Pamela Matondo ba question yo puis bien. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kando lobi ba question na ngai ba réponse ya yo Bianca Zanga la boniche film na biso la boniche lelo Davina apo komi aveugle oyo linda komi ko tricher na mobali na ye ada filmer ozozwa film ndeni Bianca Zanga la boniche oyo Belvi kandi chaque film atika biso na mo eloko mo boye na kati na biso film ya biso la boniche ozozwa ndeni en tout cas Nathalie film wana la boniche na occupation na vie pour envier za mabe et puis ce posa na leki waza motema mabe boke ka bongo ngai na kamote po na mona déjà chose vraie na TikTok ozomona ya na leki ndenge bazobimisa na ba secret makamba soni ti lelo moni mobala ya likangwa ya aza marié na poto pe mais ne vit que la vérité oleka yaki nango mwasi ya ndaku asiliki mobala ko supporter de akangisi leki na poto est-ce que yaya wana soki lelo mobala wana et que essaye que ba refouler leki na ye est-ce que yena leki na ye tona bana leki na ye omone sika singa famille katani ozomona yango eloko linda sali linda ayeba azaki déjà confier ada atalaki na modèle oyo camarade ya Davina za na ndaku habité na kozanga ndenge nini ya kokutana na ada il faut na lukana na sala effort Davina abenga na camarade na ndaku totikala biso mibale place nga na kozwa ada yango wana achena no Davina apona camarade ne baswani Davina kokite abenga ni camarade na ndaku pour protéger Yann a protéger petit sœur na ye donc petit sœur ne envie qui déjà libala yaya faut mona ke Davina na linda abana convier ba biso ya ada pesa ka Davina tala modèle a sui ada i munoko ozomona po envie ki ba biso wana linda sali lelo Davina comme aveugle pour ye akoma bima na ada ilunga yo ko vando lo ba yo za grand vraiment na film nini oyo sala ekoka na film o madame Belvi bolia fufu na malembe bolia fufu na malembe madame Belvi ko sa film te mtafanya na peka so lia fufu non madame Belvi beaucoup plus ya zawana il faut atala film ndenge nini batu bazo tourner ndenge nini akozwa vira ela ngo na scène tala ndenge linda lelo eta lelo papa na biso JR Tegra abangi na peta ko se présenter Tegra ti et pas d'Acosta et pas décor tala kuna su papa na biso Tirbo tala keni suna vini kuna mama Marela nazaki na vision abi mwana eloko yoko yoko fongola misu eza ba boucho ozolo ba kevina bosani te ba boucho to mele ba sika na tongo eza eloko fo landela ngo bagi alliance tala ba vérité yoko yoko loba yo sa pro
obanda kala na kene kwata zala mwana kwata teke lamba akoza mwana kwata obi po akoza mwana kwata jamais kosimba te mais ngapa na oluka mwana kwata na maison boye et mo pe boye beti kwata kana bato ba ole et pas maman Julie en tout cas na oluka bana kwata na musala a espace na maison de biema ya maman Julie oluka pe bana kwata kwa bango bongo esimba na makasi moi ça colonel mais azana komi kiti nzambe nanga na mona te jamais bobenga biso boza espace bobenga biso ngolata biloko kitoko boye ezaka pa maman Julie mwana kwata kosa na critique kitoko boye vraiment tala kuna mama nina mama top ya lula kokoma kitoko boye bia kanzanga ya lula yo luka nini na makambo yo il faut la préciser bon na etalisa bango ya lula koza na critique kitoko boye ya lula vandi 5 ans na SB akoma nini vraiment bongo lelo bino boya kotia Belvis nga ni mbandi na pandi na ba film nini bino bosala okay bacha 18 bula fufu batina likabo 500 fufu esi likabo etikali belva kosa ndo wana nani lisusu ya sengini da otika biso kamwana sei da pardon ya sengi pardon te moi babiloko mususu kwa koloba ngo na sentiment te la mutu te pardon babiloko mususu to loba ngo na ba sentiment te to kota ba monde si je savais te oza mukolo za mukolo oza mwana zala mwana nge ba pe nini ozoloba eko choquer mutu to eko choquer ete ozomona ata sengi pardon to limbisi mais baza na critique ne mona belle voilà ko limbisa peza bakosa batu yaya bato ba tourner la bango na ba chaîne na bango bakosa bango ba mona lelo critique lelo baza na ba film akala antiquité en tout cas bosa bola na film sur la belle voilà pour s'abonner kuna autant la film vous a jamais déçu. OK, merci beaucoup to consommer film na biso la boniche na Bella production en tout cas to lo bango avant boye hôtel ba émission na biso bo kena na Bella TV bo kende hôtel ba film na biso oyo mama Belvi azokoma kuna film na biso eza kuna ya kitoko na kombo ya la boniche. En tout cas bien kazanga ba actualité zo benga biso na internet makambo zo lekebele lelo likambo ya ba prof ya ba faux prophète oyo ezo lekaka makase komi iné et comme il pensa éguipé parce que au moins que prophète wana église à malonga ezate ba témoignage à malonga ezate bato au délivrer ya malonga bazate ba yaka kaka ko sala ka ba base na ba komba ba lelo ba artiste comédien et belé ba comme surnommé bango kaka bandoki lelo mama top amemi nkolo balobi mama top ndoki liwa ya pululu mama top azana kat ba propos nyonso ya pasteur na biso atena ki wana na olinga utata aza pasteur te faux prophète wana et ça lui on aza magicien papi message aza magicien bato faut ba comprendre ngo papi ayebite ato na biso bato za liwa ya pululu ngana camarade ya koko bikote koko amasa nanga ozomona magoto tendance ngai ba koko comme c'est camarade na ye koko ayebita tendresse te tendance à sala ke ba comme ba camarade na koko ya misu makasi parce que mutavanda na koko na senga ti tozana martyr nga ti koko akenda pa passer na biso nini walesa nga ozomona koko ayebi nini ona koko loba papa na biso na papi ayebi makambo te mpona nini lopanga ya ba pululu ya kitambo batekango yaya pululu avanja motu nyonso tu oyo akota na liwa pululu avanja liwa na ye ozomona ototala koko asala émission epa Vincent émission eza so tokoti pa Vincent tomona ngo koko alobi ezalaki tolala sirene obima na ndako azoningisa mire nolala na mbetu boye na se trouve na se bovanda libanda bo bosanti sirene ana aza na zuba azopanza na kati ya ndako na ntinde balongwaki wana bayozonga mpo bapululu na papa baye kozonga so na ndako afutela esika pululu akufelaki ozomona bakundi pululu pamela intimele ezalaka ebele makambo na oloba bato ebele bayebi yango eza na chaîne ya Vincent
Koko alobi nini? Alobi no kwa shiko azolia. Pulu abima na TV. Tika boye. No kwa ganga. Kokufa mama yango wana. OK. Wana après liwa pulu. Une semaine kaka. Après mususu wana ezalaki on dirait na butu abima se soulager soki ndenge nini pulu la bima. Ya pulu la amema banoko na ta 4. OK. Mabomaka pulu le pona makamba lupangu na bango après yemta na abana ko tele mabi o eza lokola bijou. So to keno ko futela to ke to futela mais eza lupangu na biso to kote ka ngote parce que ça référence na biso. OK. Mais lelo yo papi sa joroya o loba nini ke mama top mutalia pululu. O loba nini ke papa le mabana mutaboma pululu. Atangi ya Gabi, atangi pe na Dudu Supu. Atangi na José de Londres. José de Londres. Papa. Olinga fifi wa boya na ye. Lelo yo ko traiter ni o fifi wa ndoki. Yo lobi yo zangango kanga bandoki. Papa, kangela biso gagame. Obi? Akangela biso gagame. Yela biso gagame na Kinshasa. Nzambe. Ndaka mabunta biso na Kongo wa. Ah, très bien. OK. Mandoko na biso na est ba kufiti. Président Fatia za miso akomona ta ya mona kana miso mibalo nzamba pesa ye. Yaza na miso 4 nzamba pesa ye. Abika nzamba pesa za na pouvoir ya okanga ndoki. Te ya loba na miso 4 te ye nzamba olobela ye. Ala kisi ba ko. Alobi nzamba olobele te. Alobi akanga ki mama top abimela ke na ndako na ye. Olande ngote. Oh. Nzamba oloba nete alobi amona ki batuni to atangi wana akanga bango akangi bango bana ndako na ye. Kangela biso gagame. Oya boyima ndeko biso na Rwanda. Akanga ki po ba menacer ya menacer ya kangi bango OK. Kangela biso gagame. Yela biso gagame na Kinshasa boyima ndeko na biso na Est. Yo nganga solo. Yo nzamba zo fongola miso. Yo nzamba zo lobela. Alobeli yo te po no boma gagame. Oyo kanga mama top mosa batu. Vraiment. Oyo kange ndoki yo mokono magicien munene ndoki numéro 0 basi combien oyo bimina bango ya nyongo futa bango kute tika boye na ndengo kimi obimina basi bato bacheli combien oyo zuna Kinshasa futa bango to kima peut-être la propos à tenir parce qu'il comme na poto yango comme obtenir ba propos auto abandai ko tenir ba propos bandai ko mata na poto ba famille bato oyo papi sage apandi ma famille a batu yo ko finga mai kala mai ndoki yo la mai kala mai vrai ndoki na ndoki yote o la tano ba chapeau mo bono ezo lakisa ya bata misala mabe mozo ko finga ba comédien ozo ko finga passer mai tandis que yo moko sorcier numéro 0 akuka mama top akuka le mabana te mais sali mabe makasi o ezali kambo réputation pamela ekosa yango na loba no ekosa mabe justice a solo eza nzamba lola témoin ya za na Londres za lola te OK osomona akanisi lelo soka lobi ke na lobi bango na tangi bakombo na bango bongo na bebisi réputation na bango na oya sur Kinshasa te te. Il y aura un jour on s'en a posé à Congo. Boké tu s'en a posé à Congo. À mon eba nende ba yamba ba na Congo to Congo beta pe ba na e. On est la fille la présidente de la République. Mais to comme le niveau to la qui c'est que aza papa na biso ba na ne ba za ba ndeko na biso il faut to yamba bango. Ba ne ba fa na famille présidentielle. Tande ba kei ba na ye. Ozomona ata ye mo soka ye awa ata na comportement président Fati. Na ndimité papa wana. Ta lolo papa biso Marie Paul le la sur place. Na kata Kinshasa wa. Siko mutoko la yo papi sa jovandi vraiment boye. Ozo bebisa réputation ba sala nzambe. O bebisa réputation ba comédien Tina Karine Pandora mwana batu azalo na passe ya bana nenano. Mais yo mobali moko nano zwa basi ya nyongo. O futa basi te maboko makasi obenga na kible nani Blandine Blandine wapi obeta Blandine po Blandine na réclame mbongo obeta Blandine vivisa Blandine munoko na biso nana yako bino boye biete na lo bana yo mobali ya bandumba ndenge bozomoni wana papi sa Joana mobali bandu abima na Blandine abeta Blandine po Blandine asenga mbongo yo ka tena lo makamno te papa to yebi makamno bele le la fingi fifi siwa afingi fifi siwa ndoki fifi siwa mtabakisi alinga fifi siwa boya na ye abike ngana ko linga to yo za nganga
Donc non wapi. Mais sans émission on penza na mona ki monter parce que yazaki wana ka pona critique. O ya sala boy, o ya sala boy. Tant que un bon prophète, tant que Moussa na nzambe on nzamba yebi penza bon souhait qui te. Bango bazaba l'effort ni quoi de biso Pamela. Bango bazaba ligne moko na ba seda, bazaba njoplo. OK. Voilà. Omoni seda tika vi oyo na aja mukie. Komona yo swa boza pe mukolo te papi. Ouais. Komona boza mukolo oza ba jeune garçon. Ezaka ke mama sapoto. Oui. Oza muta bakisi. Mozo na TV po o traiter bato tandis que noki yo ozoloba ke ba lisi faire baza banganga miki yo kutala tana gege mwa ndoki mwa muke salite bo yo tellement soki mambango ti oh osi mo ba machine moko boya miki osangisi mai otie boye mai edusol na kopo okosi biso ke yo za ndoki yo wana da to timbela makambo wana nyonso oh yo za nganga yo voilà. Bati koma place bandoki baza yo okip basira na mike ba bima akanga bango to ndima yoti le problème c'est ça akanga bango ta moyibi yo mutanza misano na Congo awe esimba te oke na poto kuna po bato ba mona vrai ndoki Pamela kota na chaîne na ye kota kana ni na TikTok ota na ba genre émission na ye o mona ke vrai ndoki nde ye OK o ba mama top ndoki o papa le mabana ndoki bango bato balia pululu vraiment famille pululu basilisi balie pululu asilisi famille bateka lipanga ba pululu kitambo pwani obi ke so yeba makambo te tuna biso to betelo ha pululu aboma banoko na boma famille mama na nini to bato akitaka mtu na ye na se okay ba mama top ndoki rapport nini azala ngo mama top na pululu rapport eza nini ozolo bapeso iteme motu na koko okocha pe mosa bato innocent aucho lela mwana bakangaki ki aza kuluna ozo kosela mosa bato makamazana na ba pasi ne na nuana za nango olingi ba comédien ba yina bana pululu ozo la poso kabola mosa pululu na ba comédien ka bon ba comédien ba yina bana pululu ozo la poso sa nini yo ka joko yinza koko mi côté ni na ba comédien oko baby sa bana pululu te oko yinza mtema ba comédien te ba kosunga bana pululu ne basunga bango oza mutema mabe papa ozo kosa pe ke ngai na za vrendoki ngana kanga yo kanga mama top yo la tsapsa na mulange siko kanga mama top poto ndima yo mais émission wana aventurier pasteur toi ya lobela makamba ba comédien bon ade makamba ba pasteur ya zuika succès comme akisi pourquoi et comme akisi pourquoi kasi te non eza bango lipamboli ya nzambe ezalaka te na bango epa na bango nzambe asalaka te epa na bango soki nzambe satana kaka nde moto apesaka satana kaka nde moto apambolaka don nzambe asalaka te oh papa lia mbala na poto ndenge ozolia tika ba réputation ba bato evanda tika mais yebaka ngo okoyaka Kinshasa wana plainte dato tikeli yo bakari pandora kwa baza kuna libanda mboka ba osila na yo olobi kari pandora pa za ndoki oyela yo omona pe kindoki ne yako takata bilamba tika la mutakala vraiment ah pardon bokolo obenemi ya congolais za gaga mete muta kosote ennemi ya congolais za gaga mete ennemi ya congolais za congolais ye moko ozo ya kobebisa réputation bandeko no ozo rendre compte te ke bato na olinga na salut boye baza na famille na bango baza bandeko nanga kosala ta barwande makambo kosata kene eza boye na président Fati vanda kimia gaga meyo na tina kati ya mulangi na kangi ye wana tozwi kimia mozo kosela ba pauvre bato moko boye peut-être yango eloko kanya maloba papa ya biso kanya maloba makambo solo abi yo kuluna ntango yo ozolinga okata bato ye boko ozokata mwana kasongo te okati mwana ya nani ya raus te okati mwana ya nani te ozokata kaka ndekono moko ozokata ndekono moko ya pauvre ozomona ozokata kaka mwana no moko ya pauvre ozokata kaka pauvre ozomona ozokata po ntango okutana na mwana nani mwana kani ya momoni wapi tozo neti Patrick Tshisekedi omoni wapi le problème c'est ça ozomona tozwi Fani Tshisekedi omoni wapi
mais nga okomona ngai pona oluka cop na sa moyo na cop cop na ngai yango na osala so na bimi boye na okota pe na tendance na misu loto bomai na bango awa mais fallait seke de omone wapi Vraiment. omona ete ntango yo ozokata okanisaka lokola na kati okati ngai pauvre lokola yo neti mutu neti papi oyo eloko asali papi message oyo eloko asali ozoya kokosela bato bainnocent bato na bainnocente bato José de Londres chape ya na biso ya Zimbaka ozokosele makambo mo mbala akembi na Kinshasa lonza basali grâce à ke poto au traité José de Londres ndoki Mtabakisi tango azalaki na likemba na Kinshasa ozalaka wapi tango comédien azonikela musicien ketch papi ozalaka wapi mpo ya otraité mama top ndoki lelo momoni top ava na makampagne lelo moni top otamba na mutuka na ye oyo otraité mama top ndoki omoni papa ale otamba na marque X oyo otraité papa top nani o papa le ndoki vrai ndoki eza yo oh ah, maman trop, hein. Voilà, merci beaucoup, Bianca. Tu connais que chité na biso déjà. Question na biso ya souka. Sortie médiatique, il y a Justine Mata, Oyazaki, et moi si il y a vie de loin. Aux yeux en ondéni. Parce que toi, y batté, Congolais, ana posa, Justine à l'Obanini. La sortie médiatique na Bianca, et ça lui ondéni. Mais apparemment, au moins, il on me soucie pas. Mais là, moi, au moins, TV, et Matisaka, TV, et Kitisaka. Obi. Ba inconscient na ba inconsciente ba ebele. Très bien. Et ça moi si ya na biso da Costa. Lelo se ba produire pa mobile mususu. Oye na ngona réseau so pesa da Costa nini. OK, ba produire. Se mobile mususu a prédéter et ta da Costa nini. Ta mobile na bokenda ka civil, bokenda na l'état. Oui. So ko kabona bine sila makalo ka mu makaye batie na mai bondeni. Vraiment. Bozonga sina l'état te poani. C'est pour ça ba fati ngai Justine yemo mutapesi batu ba accès lelo batu ba koma kotuna kae Justine loba pona vidéo là pour avant Justine a fini vidéo là TV na mona moto Justine ya loba makambe bele pona line opo abimisa kutna mobali mususu OK Justine mata ba vidéo eza atana ba TikTok ne mokezali OK ozomona mais président Charlie vidéo Alexa ke kaza mukolo asilamaki kaka OK ozomona et lelo Justine ye moto avant atali kete moto na tuki na ndenge nyonso lelo na pesi ba ini na biso accès ba koma kwa kotuna vie privée ya ngana mobile nanga en tout cas félicitations Justine pour comprendre que silence à mobile ne frapper yo très bien tika na zonga na bongisa wana za papa bana no soki osimbaki soki nzamba permettre ko simba mwana no yo oyo botaka na papa biso vie de loin peut-être un sous na moment oyo onolo bata makambo ka mabe pona été voilà moi ça za la kabo o comprendre que non peut-être na yaka avant na lobaka ba biloko mo moi mobala na leka la TVT ataliza ndenge bato makamba Justine pesa la to yoka pe makambo sous que na o Justine mata azaboya to ka ngope parmi batamisa pe batanga pe Justine mata OK ozomona mais vidéo asilama atikala oyate aloba kete moi si na ngai ngana Justine mata to wela boto sala non azaka toujours la maîtrise à mobali et le papa de Charlie Nonge vit de loin nzamba sale grâce à restaurer santé na ye succès na ye makambo nyonso to moni Justine mata langage peut changer OK t'as bien cassé ma la bon tout hein au cas où j'ai changé oui langage j'ai changé OK parce que tant azaleka ya kokonda wana langage pe ngeza mususu kaka soko santé pe na beauté liso ezongi a proposer de sous vite nani o maniki alliance en tout cas Charlie voilà merci beaucoup to comme na émission tout ça va semblant tout bas pour le meilleur et pour le pire nga siko na comprendre moi ça da Costa aboma ba na raisonner ye mo ba ebi ona na ba biloko yo ba lekechu ba lobaka na TV ke da Costa za PD bo na boy azaka déjà mutu ya nini donc abalaka da Costa na contre cœur on dit na mawa OK mais il m'a rappelé d'accord ça mobile vrai joy ta moi ça d'accord sur Alexa Mikona titre quand tu TikTok comme maman au mona mbandale mona
tala siko d'accord d'après ye akanisa ki d'accord sa mobile akotula d'accord ça za inka d'accord ça bala na mawati d'accord ça star na munene no wana vraiment mutanga mono ka feza d'Acosta po mutu muso a calculer automolo ndenge nini oh tika boy bien koti na mboka d'Acosta ki mane ese peli moto d'Acosta ki mane lo kwana mba o maza poati ok d'Acosta sundola ye autika ya okima ozo mona sko d'Acosta azilo numéro chaussure na moi sa taille na ye Mama Silama bala na malembe oyo osaba matalana te parce que tango yo lingo osaba matalana d'Acosta akalikilaka yo avant na tala bité oyo déjà muneno yo ezoleka au fur et à mesure azovanda pa ba famille azovimba kala biloko ba famille tika na zoena tshena ndako bainga basalo physique est-ce que mobile wana kuna ça iso taille voilà merci beaucoup Bianca to comme la suka émission na biso bambo te d'accord ça au monde a vimbi moi ça na mimi d'accord ça ça d'accord physique sport igi oyoka goût bambo te Bianca Zanga en tout cas merci beaucoup bambo te na pesi na vie na ngai propre Jean-Paul Kapenga motema maman nasi merci na mauvais propre titre d'Acosta et merci na yapichu du fond na mignon noble. Merci na Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci beaucoup na Mama Mokondi. Te à partir de là papa biso le colonel comme général. OK. En tout cas papa biso général motema Mama Jili. Bon non, ndenga za colonel na comme général. Azade général. Biso do tuer da général. Fonction asu que za général non? Ade général. OK. Donc papa biso général motema maman la biso Jili. Biso muruba neto voter nzamba lobi auto confessera yo nzamba yo kaka si en tout cas merci beaucoup na bayema surtout na chacha mona suka songi en tout cas isalinga bien pour mon susu ba bonne guérison vraiment nzamba peso makasi pour esekeliwana izo manquer veline voilà Pamela Matondo merci na notre zolo papa na Victoria mona star aza star et merci na Dipine ba charger tout tes quotas merci na Dipine Loboka Musuni Belinda Kandi Ekitira Musuni Yama bébé aïe voilà merci beaucoup to comme na souka émission na biso bo liker bo partager bo commenter pe ba commentaire na bino na sala biso bien pour to améliorer ko sala bien musala kitoko merci beaucoup na abonné na biso nyonso ya kilelo merci beaucoup na abonné ya Bianca Zanga merci beaucoup aussi na abonné na biso nyonso ya Bella ya Belvi TV bo consommer vraiment film na biso la boniche et ko sala bien makasi. On a les lots Suki Awa. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange, Regan Ngo ma garçon Paris, la maman chérie à moi si je te salue aussi, maman Gina Mabiala, maman Germaine Makie Sénacata France, wana Jean Nimbo Subambo Teme Belé, Nicole Makal moi si à bébé, papa Sam Moukou le nécessaire, Chacha. Ma petite sœur, tu sais que je t'aime beaucoup, je te salue Chacha. Et pourquoi pas à un autre Mouzolo, papa na Victoria, mon star Azasta, tout ça, Moussala Kande, Toyo Kanaki, Samika Amba, mon ami privé et personnel, je te salue, Nene Botaï, femme légitime, il y a papa na Biso, Zola, Ndoyi Nanga, Mobutu, respect, papa. Nene Botaï, en tout cas, Zéro Pamela, pardon. Yagolo Kenda Bango, Bomba, Tata Moso Yagola Yarana Bango. Bien qu'à l'ikamunine. Te batata moi si yagolo ya te jeno pardon bimisanga nene pardon batata moi si yagolo ya kana bango ba mobali o yagolo o yakane mo o papa Zola i yagolo mono poli wana banoko na bango na yagolo bosungisi la te ona bien bo memisi la lokuta carrière ou bien carrière si là vraiment va construire en on a le makasi hein voilà merci beaucoup à la prochaine vous s'abonner vous liker vous partager la vidéo vraiment et pour ça la biso bien merci beaucoup bye chacha kata